tozoluka mama ekoyebana lali ya kokota nalobi nani te okokamwa batutu bayamukili depuis adati lelo bakotika 8 nanga na kati nanga na kati ngai Abraham Moïse okama musala ponda tosali comme on dit à Noé beaucoup d'appels pédeli tu m'écoutes tala yo kanga na zebisa yawa bebi c'est belle somo no bima neya motei bandimi diakre neya somo dia passer no batangete na liste alola bongo bino boko bikotelela wapi kosima mutuka ezaka na lo na porte alo na kalo kwa na porte ya morgue bibembe na bibembe mame biso toti Soudan ya biso pa zate bongo bino toti Cameroun mame bongo bino toti Tunisie na mindele oh je suis en France mama elo le tele ngani bogoye kata bisanya soneya tala nazota mukala ngondenge za songa tukate tika lelo ko za ko ganga lokana na morgue mama ye mama ala muka nani ogoyeba kana moni mbwana biso mbunju ebimili kwa mokate mate sengelo kwa nwani mbwa aganga su witeka na kolela wapi mbwa zotaka munoka boka mbwa sole obunga te ole mambwe komi lokoso ka boka oui comment moi na 6 bala musaye na 6 na era elanga yo mukolo batiki olala bakabele botutu lala olembana nango okolemba mbetu mwana ngala muka kende klasi kende afire bandi awa bon yo mukolo bozola mukati 10 ko baluka balokwa na accident batiki ngaka bwelo kolo kutekangami wazo bana tongo kasi discussion la bindi la singa retardé discussion match bia yuleki na Mbappé ye mukolo ya Mbappé azobe talisora Mbappé ala na ngope na tongo election nga journée lelo match nini azotunaka Paris Marseille atikala supporter akanga maboko wata una lola bazotala nana salaki moto yo anji yaka osalaki opona nini abondelaki ngai pa ya falotika ye chaku Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous nous suivez. Vous nous suivez partout dans le monde. Merci sur cette chaîne. Je suis Lokamba TV, chaîne Oyo et Kokaina Bissonioso. Je suis Lokamba TV. Merci. La bienvenue sur Bolinga Rabiso. Nebo message pour partager l'émission Ngana Pasteur John. Tout le monde a rendu partout. Merci la bienvenue sur Bolinga Rabiso. Balité à péter Oyo et ça l'a arrêté. Bisson surtout profiter à Kanango. Tout ça a édifié Nango. Le loyo, tout ce qui se passe à Pasteur John, l'équipe moi Mikolo Belé, je suis Lokamba TV. Bon, mon abisoté. Et en gros, tout ce qui est série Nabiso, il y avait émission. Awawa. Et pas il y a Pasteur Nabiso. Toli à péter Pasteur John. Le tour à moi le soleil à moi en février. Moi février on va venir sur bazar oh et bomara bala. Moi on aime de ça l'arrêter. Bateau balobi oh bolingo zalaka na moi oyo. Pasteur John appelle son mot. Kitoko. Bonne santé. Te kuna daja moi ça. Pepele. Kitoko makasi. Basi bangiba bomama bala le 14 février. Bongo yangani na kati. Kana mobali kana moi cité. Faut bande que nini onde moi si baningi na fille. Makamba 14 février wana etalaka penza ngati so na répondre ka poser la question nga problème nanga conscience moto zonga ay ba venir au succès wa bon bisengo moko te na ko pekisa na moto azimbongo na pekisa ndé moto azana makokite asala ba fête belé pas na danger na vie na ya lobby bon on comprend le message bon anti on comprend moi moké très bien ya moni il faut oyebaka ba fête no lobby oui o azana mbongo pourquoi fêter o azangi ndako kolela mais problème nanga ezalaka libalo bozo memana na mutu est-ce que avant boko matina niveau ko salisika moko tibonuna et yokani pe fandi voilà libalo ezalo ko la pièce mutu ko baluki partir ezate ba libino pièce moko boy bo chango e kokoka peta musakami comme sango voyage très bien so bo tie pièce ko adapter eza penda bien te e bande ko simba na kati ko simba te bandolela krakrakati kami okufa na nzela bon de mabala mingi ya compréhension okufa na nzela oui bo pesa basi faute bo pesa mibali faute ndokande début ezaki déjà attention mabe keba na libala oyo mwasi na mobali moka za na volume beloko leka muninga bon volume latini ba giga
mwasi akozala na baide malamu matanga te. Bon. Mobala akotanga me baide mabe. Bon. Ezali. Oui. Faut on a biso ba secret avant ti alliance yokanga muke. Bon. Ngana ndimaka te ke o ange makam na biso libana nga tuna ange. Ange na lola babala te. Akopesa conseil libala comment libala eza ya bato muki ya mukili. Baba babala te. Nasi so pole ange ni mona chasem na lola. Azate. Espérance à libala ndeso ke yindi benga kolo mukilo asala biso ke papa réparer awebe et baby. Bon. Soko comprendre nga. Yango wala. Yango moni bibe mo lobi oya bali asali bien. Oya bali ta sali bien. Bon, omoni? Mien na bien baza famille mais mien le ki bien. Yo kama kambuza. Bien solo. Yemo so bini multiplier vous. Oya boti te danger pour tiki mukili kaka o babota toni sa mukili. Mais zana batu misu nzambe moka te bango kati babota te. Apekisa ni nini? Bon. Très bien. Gazo kama kombe kutu ba frene ngana cha mwana za kuluna tabe bisala baninga kopi. Kombe na boy na bota mwana ngana kelo la eli felo ngota na boti bana nyoso bakeli felo pasi ya pamba. Yo kama te mo compliqué. Mateo 2023 ye yo kanga bien. Bien kombe. Na lo bano makama mike. Tala batu ba bi loi makama na lo baba nyama. Banyama bazana sagesse makasi yo leki mukili nyonso na mayele ya solo soko landi comportement banyama okokoma na mayele koleka mutata 6 classe nazo te polele tala ba fulmi boboto ya kolia na bango akozala ye moko te il faut bazala ebele soki abota te fabenga bana batata mwasi bazala ebele mpo lipapa ntindi ezala pepele bon basi boye moko soki akia kokoka te akoumela mpo abende banyama mosusu bakoya babendi baarupe yokanga bien soko so comprendre makambo na oloba logique oboye ba valeur ya mukili logique yango moni makambo mosusu tomikotisa na kaka tokosela mfutema bateyi mingi baprofite na kozanga na biso mayele nde bakosika eza lisuma to affaire bima topesa mbongo oyaka nga na delivre yo koya kodelivre wana ezaka makambo akoyebi biso kango na biso awa ke bate la vie zo bazalaka te mutu na mutu aza na makambo ekosimba no ekosimba te pesa vie raison buzoba mosusu okosala eza mayele nzambe moko alekisi mpo ozwa mayele te yo lobi comment boboyaka motu akwei na faute sans faute raison koya wapi bon faut faute ezala o mama na bano polele so oyoki ngo original ya solo omoni na mokili ndeko nanga napesa conseil balakisa bino mokili bien très bien bamemi biso likolo mokili eza place oyo nanga tokozala soki osakani koyindelo awa okonuna te likolo na yo moko okoseli bato na mfutema oui matière naoloba no polele problème na ngai na yo eza oyebi kalikili te ozotala age te ozotala lere te vie eza lokola match talaka match na premier mi-temps na mi-temps na deuxième mi-temps même terrain même équipe jeu différent très bien premier mi-temps ezaka na jeu de passe deuxième mi-temps soki eyindi bopola jeu ezaka su te bomatika babwaki bela likolo bowelela nakobwaka 5 fois ti bien ekokota yo na famille mpo vene tinga age pousse nozomema vi na maseki lokwa moto abonga mpo na nini melo bino danger bon soko oyokinga po demi-finale opole olongoi kobetela bato liso la famille te bakotsholo tika nao na motema ta mwana wana lokwa nyongwa mapa nakofuta yango wapi bon kote tokokende soko moni 5000 francs main maso atyolaka mbongo kima ye très bien o wana bambongo mike tambolaka na moto apesaka banda na 1000 francs raison po yo soko ozwi 10 000 5 000 na ndako bakobenga oyo yaya solo soko orésoudre problème ya famille mais ye 10 000 soko atyaki nango nikala tumbi tu po kolande te ndekendeke soki eyindi famille okotyele motema abelaki ye mbongo euti canada bongo yo kozwa ngo wapi très bien natoyeba secret ya vie yango moninga 2023 soko oza zoba la pembeni nzambe atambolaka na bagoyigoyi te ata osambeli ti na 100 bakomona na église ke frère sœur mais pas nzambe bolole nano koki sagesse te tikala wana intercession batinda ko bitinda baba kombola wese nikaba tikala kuna yo nyabite soko so comprendre pasteur atina onikaba omona ke belete na ikali kamba wese banda komba wese 6 ans azwaka lipambo lide mpo na biso ke ayebi na mayele ya vie te nayo mano conseil sala oyo na biso polele soko oyoki nga oyoki joueur oyo nana akoki kobeta 90 minutes na stade te amataka tere te atikalaka réserve bien so ozokanga bien tala o matière 2023 yango wana oyo akoyoka yo ayoki
eloko na ina babeto libaku na place oyo mto kokoka makambo yango comment nga na mukilo ko tsaka makambo ya mukilo ko mamolimo vraiment ndenge eza wana eza blocage paye indi misala eza te ko tambola nga na tambola kana expliquer bino loka document na ke première bazinga te na matika 14 bazinga te na tambola nde ndenge nini bon après so moninga pia ka lisuma nga lisuma to paye nde mabe yo nanga na paye na comme na lisuma paye lisuma paye 5 singalipa tala ok la spiritualité zoto la ramoko na kelebe basute ba bloquer yo trop tala mateya oyo na boyaka te bate mi bakanza kwa na bebisela bango cop bon nga naza ni contre pasteur naza kutu pour bino problème na ngande botika kochaba na nzambe na distraction très bien bomema bango na makambo moyi na molimo te moyi eza lamuka bima na kozwela wapi butu ne soko lali loko tonda ki nzambe kobatela ndoto no mutu mabameka te po tonda ki apeso na soko mata tongo oboko lesa yo olai na nzala anje ko bombonde ndenge nini to moko mitala na so yo moto keno epai soko sili matama bozoba na yo tala bate yo place oye alors makambo mikie soko yo kinga oko comprendre makambo na loba très bien ko kena be église na bi prière te et ba prière musu ba ifso to ça ça pour motiver mais la logique et la sensité oui na loba no frère oui yo kanga penda très bien oyebi soko so mona clarté ne loko loba ngo polele très bien soko yebi mtokolo ko azate yo moko mimango très bien toke malem bolo bani ba frère ba zane église ba umeli mingi ba so bala te tokobala ndenge nini tanke misala malonga eza te mbongo kutunga moko nazozwa baposa na yenga moko mutu moko ezokoka te nabakisa mibale nakufa olobaka makambo ndenge eza ngai moko kolonga nazokoka nga te me boyeba koloba ko bandeko oyebi mateya bino oyo eza mabe mateya mingi batala nzambe bozotinda bato bacamukili kaka baye na bano bakotelenga na fula mpe bokosa lisuma famille na bango vraiment yoko te mondimiki age pusani luka yami yebi teke yakomi na koli na yo na ye nani kolo nzoto vraiment alors nzoto langa mama makambo na molimo tikango kuna yebisanga ke sambela ntango bana kobanga nzambe koloba te totala baumeli olingi obalisanga na nani na lere nini nakoma na famille mpe na poshi nini yaya oyo yanga mona okoka te moto atambolaka ye moko ti amikomisi misoko akitalatala atemi na bandi komitala kobanda maboko tina tolo se kitalatala ezotala nzoto oyo nga moto amilobe lokwa pine sili mopepe na dimine amilobe na sa motema tuka na dimine ondire pine sili mopepe fekende kwado yozomona bampane eza na peyo yo ti bato nyonso ti batambolaka baza na esengo bilambe ebombi badega ondire bibembe na morgue mosusu ozomona azoseka tombola panzi bokotanga mikuwa loko eskelete ekomelanga nga na bitula nombre ya panzi ya kote okompana nga très bien oyo nazebisa bino polele soko oyoki nga oyoki tala je te dis mon frère yokanga bien omoni lelo nde toloba vi oyo tozomona na miso ezaka pete soki nzambe akoti oyo na challenge oyo ye moko alingi okobima lokwa ndoki na miso ya bato batei mingi bakokomprendre te naoloba no clair koyoka bango te yoka ndenge ozokende natambo na baeglise ebele namona bate ebele ndenge bakomprena mutu te bapesa ye faute oyo na suka baye kondimi komi trop tard boyinisi mutu nzambe sema be kopesa raison na suka yani makambo soki okota famille rando nzoka nzambe angani te nzambe moko azwi yo andimi akoti oyo nekolo oyo alingi ere paster azobake mapambole eza na ne oyo pa nzambe yo foleka na kwata fo kemba kokemba netali dira mutu te po enda asalaki bino eglise ekokoma na lipamboli batutu bangini meyosaka piaka meyoka pase omoni yo se kotosaka mabondeli te movema nayebi bango yango mona natikala koteya mondimi te kiomaka bavie privé na koteya bino na lisanga linga nzambe totambola na bobanga nzambe po ebele baeglise bamemi bible na verité babangi nzambe awo me na nsima mokongo banyami ya nzambe bango yango ti kotondisa eglise nde okoti lolava
passer muso au mona sa néglise te atamba kana ba balabala obe ona lo bana ba ona wenze oui ndambere oko soma ndino soko loka zoka te na kotia tene ona be 8 ans atondi sa batu na lola ta 3 stade mais na kotia ndam yo tondi sa mbala moko plein lobi ke no oleki oui mais na vérité ko benga ki bandimo pasi ba ibanzam obongo lisina nani bende ko tasko moto ina biso pole lo bandi bimi ba ko mota ande ba te oui omona bango te ba ta kabila mbaka ya pasteur photo a passer na tolo ndile mutafungola lola ye yo kusora moni Jésus a banga Jésus te a gangela Jésus mais ça moni passer na daddy oh daddy bino na lo belo makama mike osoma lelo te bandi bazo banga passer makasi ko le kanza soko ndiminga oui surtout passer soko mona moi 100 francs ne begiza lelo autorité likolo po mutu nyoso angindi akana talaka déjà kota batama sumu ko nginde zakana foti te bongo na basala nzambe soka ngindi foti ko ya wapi vraiment dikamuke kangai ko to moni ondira alinga maka kala ko le kabanche tanto ko bonga moyibi a pied batino ba professeur lokuta na lo bela yo ndeko nanga zaka clair no sur blanc ko inanga ini et ali bisote nzamba za na conscience na ndeko na suka lolo tozoluka mama eko ebana lali ya kokota na lobi nani te oko kama batutu ba ya mukili depuis adati lelo bakotika 8 nanga na kati nanga na kati ngai Abraham Moïse kama musala ponda to sali comme loka bisha Noé beaucoup d'appelés pédeli to mikuti tala yo kanga na jebisa yawa bebi se belo so mona ko bima neya motei bandimi diake neya so mo dia passer no batangete na liste alola bongo bino ko bikotelela wapi kosima mutuka ezaka na lo na porte alo na kalo kwa na porte ya morgue bibembe na bibembe mame biso toti Soudan ya biso pa zate bongo bino toti Cameroun mame bongo bino toti Tunisie na mindele oh je suis en France mama elo le tele ngani bogoye ta bisanya soneya tala nazota mukala ndenge za songa tukatetika tika lelo ko za ko ganga loka na morgue mama ye ala muka nani ogoyeba tala o mai 2023 oyo Zate. Bon, il y a que. Nalo bela yo, tala. Au moins vraiment yo nga penda bien. La nga penda bien. Vraiment tei. O ko intimider ka bandimité. Moteur ça quoi chauffeur. So comme on dit danger au mélange ngé pour ba client ba zala le. Allez. So yo chauffeur au bangi bisi ba. O bi ke ko banga bandimi ko ni ka bisi ko oui. Nalo ba no polele. Oui. Ba tei ya lelo ba koma ko faire agiter bandimi. Très bien. Comment pour mona ka mbeba na bango bobongisa ka te botika ba na défaut landanga bien kama na begisi yo so mona ka yaka bakanga umingi yo kama kama passer yo penza ba lieleki ona famille famille na bino ba telemeleli yo mingi balo bana mutu boy vraiment tango bani boko so nganda confiance à famille mais place à kola wana tango ko zali pa moment ba tiso tu bine motei mabe ba motei à division si tu so ba yo kio na mbongo bakolobelo makambo ko ina famille po bango ba bendo nyonso yoka esika na o yango yo esika na nga yango yo boya mbinga lero vraiment ba banda na ngande esika na ngate vraiment ndeko na lobelo makama mike ya solo bazoba bandi makambango est-ce que nzambe ni ya na division atayimo bo ba déjà été eli na bino po mona ki bosaka na vrai to ya faux po ngata na moni mutu na mabe na kolobela ke jamais no baka mama nanga frère nanga to sambela sala boye simba ata pesa okende mama samba na kumanga nza c'est comme nene ka tambwa na nzambe vraiment linga yo kolela kalela te mbanda le poko beta batuma solo te poko mi pota pa pamba oui tamba ne kengi pona ko mbongo kota ngana ko tete ko ba bisinga 2023 boko nginda basi ba bango depuis kala ngana baka 2023 oyo oya ko chelo ngina moi azambamba ko sepela la sike bima kota na moi luka stratégie Mateo boye nango euti wapi vraiment ya ko pesa batuma pambo lipo ba ko pona misana lupango ndire misene obiso sini tuke yo penda 2023 ko sila tata ke prophète na bisio o pianga reso 2023 ko sila te fonginda o commissaire fier orgueilleux aboy misala akolala bapungi kolala azi la peli ya kozela ka be sondo linga mimi kolango ti professeur simba be mission film ati ya nzambe
mali kam ke ta film à Jésus voilà la consolation ma pas molé lingeya c'est que si cha Noé luka banda Noé si Moïse tandika kataki matumai nalingaka mingi azotama na professeur Robi molukela ngo kanyi maboko vraiment na kotalaka ba TV ba film nzamba kanti kokita na ndoto ata yo mo mane ba meme na buzob so tango ane bakoloba ne sila moni prophétie tala bandi changement nzambe moko lobaki na maloba mosali na yo ngangani te olobelaki eke nga na kongi na konginda o ba transfert konginda boye te konginda eza mise bime tali moi konginda eza famille fai na kisasa yo ke maluku ko makala konginda eza zoleka na saki na mukongo batu bakimi pembeni bakanti lokwa muyibi nzo ndo memi mikumba mbo ya mbongo vraiment konginda eza tiki kisasa ke mwanda otiki babala kisasa oke kuna kosala makayabu ah oui hein konginda eza tiki biso ke nzela mai échange na mungwa vraiment nazobisa yo okomi kuna na inongo okomosa mikate po saka échange na mbisi vraiment okobeta kuna 3 mois nzoto komi mbwengi likola mai ya zamba oui mai ya pompe esili okomemela mai ya mabu nzela mbongo naoyebisa yo balobelaki yo prophétie mokoti yango na challenge ndenza mazotala opena prophétie fasi esimba oremarke ntango koya boye 4 panier ozongi susu 8 panier omona boye bae chiquito c'est ça ring ntango efungami ale kombo emati albato siko bacheka yoka siko bagoigone openda azalaka prêtre or prêtre omoni nga na misu nzela na leko oyebi te yo ozolula bomengo sa oluka baja na lelo malikamke afio kuta na larte nga kuna ozakwa wana satan na imo akamo nazoyebisa yo baprojet tokomi nango mofe oyo naloba no original nzela kobonga tala bana bawewa oui avandaka na moya ezoluka baclient ntango akoma na poko akomona mpasi ya pays te bozoninga bofanda arimanyema yo soki azotala po acola po aseka biki na poka na kobula yo ofanda okangi maboko oyo azobima na tonde keteka na marché chai challenger mwana batindi classe avenir na alobi koma mwana 6 abalamusa ye na 6 na yera elanga yo mokolo batiki olala bakabeli yo botutu lala olembana nango okolemba mbetu mwana nga la mwaka kende classe kende avenir ebandi awa bon yo mokolo bozola mokati 10 ko baluka balokwa na accident batiki ngaka boye lokolo kute kangami wazoba na tongo kasi discussion alobi nde elasinga retard te discussion match bia yuleki na Mbappé ye mukolo ya Mbappé azobeta lisolo Mbappé ala nango mpe na tongo sa election nga journée lelo match nini azotunaka atikala supporter akanga maboko wata kuna lola bazotala nana salaki muto oyo anji yaka osalaki opona nini abondelaki ngai po aya falotika ye chaku tala balobaka bachaku bana makila rouge bapungupungu bandeke bakutu ba makila rouge donc batalaka nana saki moto oyo azobatama kuta azobatama papa ngai te yo ndo yaki na ye bota yo moko akosai nga na ebanda abaki akosala makambo malamu oye na kisasa okoli awa otie bana 3-4 mokangi maboko pays oyo ozomona kolia ekomi mpasi okosimisa mwana mpa nani abombelo mwana na lero oyo nalobelo clair mon frère eza ta kongo azairi te oyo aseri impact oyo ozomona bibembe ntu na mameme ezokufa likolo ba $10 mosusu bakei na mwana na hôpital babe eza nzala maladi te tellement nzala eleki mwana akomi meti meti akwashokor siki elembi papa ni mundele nzala mwana kwashokora epembe aboti mwana meti nzala obunga mwana nzala tata alobi te misu palipali mpo naluka manyoko misu palipali mwana azoka solo kwa mbwa soki sola poudre alieli soki sola mikoso sola makoso mwana konguruma zobende sola makoso kwa mbwa la sala John mboka omani mboko oyo mboko yeba tala napesa bino baprogramme série omoi 2023 oya koyoka yango oyoki
kopesa nzambe mikumba te po aza zoba te lokwa bomba yo. Oui. Kokoma na lelo yenda lingi yo. Yo nde bakende na yeli nini naza wapi na kosala nini. 2023 beti. Tala, webi ke po koma na dignité pa batu foza la tana moi qualification loko sala ka mukie. Ah ouais. Ndeko ba finga musala na yo me ba kamo yo ngata na 100 francs. Oui. Pour ça na valeur par valeur. Même na fin par baté à debriaka. So ba senga ta mungwa yo pesa kangwa ta. Ah to pesité mais ba mona ka ke. On va famille na matanga ba fête. To ba moni yo. Ouais na di papa to tricot. Ba ngaba tuna. Oh nan kasi John. Eh, oh to mona ka pourquoi ba pesa valeur? Mais ouais na di papa. A coopérer. C'est ça. A vivre na ndenge na ye. Ouais na bana 8 9 10 mobali pia ke tali yo na famille. Le rôle dépendra na famille te le kumu no ya yango. Mais soko za waya po biso bato za ba waya. Ndeko nyoso sur 10 ndeko na famille na tala 9 et demi. Yo. Pona mia. Sona keno pa ya matondo simbite fona benga. Ya filo. Et puis ko benga moko na benga mutabengela ngana ko sikopa la. Pesa nga 1 minute na benga mutu sona keno azong tselo ebele. Bon. So be na oya yo abiki ozaka pia kera ko yambote. Ah yambate. Abiki oya ndia senga. Akeno benga na ndenga cabine papa masa mususu. Nganga. Ya filo. Tazamba. Allo, ezanga obunga te ayamba na vitesse obika ngai John. Oka. Nini? Abiki no kosa ngaba na marchandise. Na ole kana pokwa nini? Tena ole kana pokwa kana ibisio kapo. Ah tena ni kama nécessaire. C'est nana nzala moko ya ne ya nécessaire. Ya chini kama ko beti oka. Oka pesa ngone ba biso na ya yao. Ngakuna regretter. Obiso oza lokoso. Yo ko benga mtu ando katoro telefone. Ndeko tu azaka ti asakati. Menkendega. Na yebi mboka. Ngalo kosa na ngato wolo. Nga sina tema tepe na ba obenga na ngame na kolonga mis na kende wapi. Azalia wa. So poko ta affection be bando benga bana. Mwana ya kolimbangu yaka. Yo foto ke nanda kwa undiro za kanelo kama malunga. Pona tali bango balinginga te. Lazo tabala. Akota bolingo pana yo po bafungola mitema. Mwatando mema. Maske ko kole. Obanga te balingyo te. Alingaka batu te. Bananga ngako tu bana bapona kangate ngako tu bana balinganga mingi. Yo laksike Lazaliawa. Nzungu na moto ngana zonga. Ate ofinga tina sana baka mafilo ngana longola kayo na dame bongo yi. Eila. Yo. Nganzungu na moto. Ate belinga nika mutuka. Jamais. Lazali. Tuna bapa koko na lobela ko malamu lere nyo. Ezaka nde bakosio ngana zaka na confina yo te na otala hote moto. Komi demi final ba buibu ya masango e bando linga. Bon, mufinuke bando bin. Yo sala. Ngana lo barankin. Na kenda boyete. Bandawa. Ngaite. Lo ngobela. Sala. Ngaite na kosote. Ngana senga na bana ya tolia kote moko. Oh, so tchenga mukie. Ponga tanzo kabana otala. Abeta masome na otala. No santi ke sanyo a blefo za yanga. Po modela fufu na moni yanga. Nataka imicho yako swa. Apesi mwa ne boro. Oya noko yango natali yanga mo be mesh. Bongo nanga te me mesha. Balinginga ya wata. Kumana ka bana nga boya tele pembeni na bengi bango lokwa renyo. Boya pembeni na noko ata bakota hivi akawa. Baadaye ngeke musika awa. Bake kuna we na kati ya oyo na bambia. Na zoko tawasekisa elo kona tanga tabe mali susu yo. Ape na nyati yango sa kwa zonge bele. Yo. Osaka na pretre. Boya mimo pa papa mate boya miata kayo. Saka na mboko yo. Yo nakufa pona bino. Tala. Challenger la liawa. Omboka. Ponu ne sana banzele bele olekela so sa mobola. Soko saka no tika na nzelo kwa muibi. Peme ke kwa bebe. Sa technique zo kufa nzelo kwa muibi. Pate sebe. Eza nini? Lomela pema kwa ne bale. Posa lo banguba ezateka. Mboko yo sakana. Oko kende mama ye moyo. Bisoto sao. Yo kende. Dotikala. Soko salali Congo na moderne na lo bato ko nuna te. Ke bana mobola za pia kama za lo fundu. Ça lo fundu libanda mais na famille kita. Oui. Polé la wa. Bon. Ah bana polé. Oui.
nga zali mobola moko na zali tala nga ta petit na nga na mema akenda libala bali soni ka afutela okomi yaya yaya boniko et pas aussi oui yaya pas ya na nga tika yo mama na longola ko fora ata mobile na za mutu apiaka toka na mokate na biki na beta tuka boni papa azali nzamba sala na chaki na mabonde lelo na koleka kana 17 so na zi chance mais na ndimi te na koleka mais na tana tovema changer nzela yo na ndimi te nanu po babomba mbimbi te na tana seki akoyi koya to te po so ina ya te eza te bochama ya fufu express kwa yebo chelema mai kona memelo bana yaka papa oh mwana nga oyo wapi mususu wapi mwana maacheri mocheli ngama ya badi so bolambi te na osimba bana te ok baba taba ningo bosaka na ko okobebisa ngela mbake ndi ku challenge tout fait yo olambi te même sanga mwana bonisa na ojoto la yo mwana gagi allez ne fais ngungi na 12 heures preta dia zamba pamo oya yoki 2023 yeyo oyoki to savi na maseki tala maka mna loba wa ebi ma pete pose le kana ba kudiro na loba omona mukola ba 40 zo tambola makolo banda kingasa na zo kende timbudi oui ça c'est vrai na bana yo opese mbota zo ka sute me misuka ndezo talantila moli mona nzoto ebungi ese komiti kisangani et on peut m'indiquer comme oui muto kota koma ale kamelo kwa sana koma bon ata camion remorque beti pimpi ayo kakate mato eza musika na mato de lo basi tu sais comment yo ningo kufa uza wapi azawana te le mo kamo ka kufa uti esimbite l'équipe esimbite azota kozonga parce que moi pas kenenda ko ezate balambi te fa nota ya musu na lingwala aïe na oyebisa bato na bazali ekomelanga oyeba te na nyati potopoto to mai nakomaka oleki yoka sikoyo bato kaka tomonaki olobi makolo na nzela kaka bongo saka kaka bongo omwana na olali te okondi likoya kotambola motokeleki nazoba no polele okofanda be makolo ezolenga lokola rhumatisme mpo bagenu etamboli mingi o nini pasi naloba na yo okolia pe apoko abomeli ma ebele ozongi su makolo na tike bapesi oboko futa tike po bimela lo nakuta na makambo oyo po très bien moi demi fois tike bapesi ozongi bakoma ta na arrêté ça me kambo pousse na nini na pesa taxi on a te no komono tika na bino poko apesi koki ngamo na bino ta sumu tumo bona keleka mbamba po demi na so bapesi nga lobimi alinzela kati taka kotonda na pio wana siko kati bon bonzo kende te tika tomona makambo bon okoma na ndako olali yo olali me nzoto nane elongwe na yo te kote te ezoningana lokola kamio uti na moto barotidi sa makolo ezolenga oka baotyo manzaka jikijiki po tambolo nyati basende mingi na mapapa yo mozosanti ke nzoto eza mabe nayebisa yo nakuta na makambo ti naloba no verite kondimanga te pasi ya vi kobetela nani olere wana mpe moto akobengo aza te famille nyonso bayini yo bon so bakamarade mokende bakopesa ma confiance omoni bato mingi soki babongi balingaka bakamarade ke famille oui po pasi misusu bandeko no pape baomona me kara oyo ayebi yo te akomopesa confiance ono bamasa mosusu yaka masa yaka tata odamar yaka tokia ntango konginda famille kobotola ordre omwana biso ya biso omoni makambo mosusu boteyaka bato boye bakoloba kokota lola eza makambo ebele mabe mosusu bosala bato bobosanaka po bosoma moto na mbongo boyeli kokumisa oyo bosala ekana boyebi te na bano conseil c'est ça ya na moto mosusu oka fandi atali famille boye méchant vraimen azwa mbongo abwaka atali banda bozalaki nango bobeta kara aosanti ke bodami bopimeli ye bodefela te eloko kara naloba na yo makambo na mona famille oye kotala bango mungongono kaka na libanda ntango bayoki osali 3 mois oyaka te koyoka mungongono pamba okida ndeti ndire kami ekati moto oye zela nano mopaya yokani ba eleki ata mioka nana azawa bolukela ekiti te moza ya na bango likolo apia kobimizo zoba
basi naoloba no makambo kisala eloko soki te yo te okokoma danger na vie te mon frère naoloba no clair kosambela oui mais kotamba na kobanga nzambe eza rare ah oui kotamba pasi ya vie basundola mutu lokola otika na zamba très bien yomoni keba na bandeko ya bibamba yomoni mutu soko zimbongo ovanda baye obunga bango te okoloba likambo te bandi okosa komemelo bana akoli ya mwana nga ndoi na ngai ndoi mwana wafana nga o ndoi siyo mto kembisanga na uta makolo ti wapi na bela ka likolo na yoyo otema kutu na mobile na yo po pianga ta tikia pamba 500 oboya naloba na yo oui kutu tono kende kati nzamba asena kutena masa na nga kala kutu kabelinga 1000 francs yo ndeko pope na mobile 500 pesite masa mokutu ya oya apenga 1000 na bana ba souvenir etikalaka tala mutu abosanaka soki aza na mbongo kabele mbongo akobosana mutu aza piyaka atie bespoir asuki oyo apesaki ata 500 000 francs atikalaki na motema lokwa cicatrice tia kokufa oui bandeko mingi bayebaka likambo te bandeko bazwaka mbongo soki omonika otanga te oza triko elemba lipapa molai lokwa charlot seke oyo asuki okoremarke meme bana na ye toki tala ndeko no propre bana ne bazomona lokwa mopaya bazomona lokwa moyibi aye kosenga nyongo baondima te ndeko ya papa mpo papa yambaka bato misusu bien me oyo ndeni batikaki libanda lokwa moi esileli ye ye moka alukaka papa na makasi amemaka biso ata toboyi ye oyo eloko yango oyo ndeko nini ya bibamba lokwa apina ema oyo nani oyo mwana bana soko memi bango bazotalaka mama alingi atyanga eloko ni ya mabe awa mama tala ya yo oyo wana ozokosaka yo ngai ndeka papa ti okoli azokopela munoko solo nikaki te mpo kolia nini na ntongo oyo ekomelanga kutu nga dosa 3 jours sana sokola nzala eleka na sokola nini oyike kosokola eza physique savona na kosenga komemaka mai na nzala na libumu non toza dimanche okanga na sokola kaka mercredi yangani nalai na nani nalumbeli nani ata nalumbeli na yo ndosoka na tia pope na okende wapi seral pointe la boy osomo mtake dusha ya soka sai des edita soka bwaki mai moko kwa sima terminal posa nimba na nza na dusha elmo kozosuka mabai nan azomona pa kuma manika lokolo musika lokwa po matete kolo nzoto nani asa engai bando nika ozomona nzoto benda voilà tamore zala sakana mi nzamba pambola okontina ngo mko mususu boyeba na beta bino histoire à vie bon ozoyaka mukili sika loko ya ozoseba kati okuta bomenga po moni prince ozeleka mituka okobela lukika sakana voilà numéro de téléphone 084 75 18 112 le machin na biso Lokamba TV bo s'abonner massivement oh yena ba prêter tala kaka ndenge pesaka o ba payer passe à toi en tout cas base là on fait un témoignage belé merci Zamba Pambola vraiment merci beaucoup c'est madame si ma bito zaki na Joyce batika yo na ba tutu bazawa ba mine avantage ba tutu c'est na bien belé ba challenger ba doki o matia ba yakusa bon allez ça ba bondela ka to kokite ku kufa o c'est la ni kenela yo le kipe belé bisini ba kitaka oh so ba tu kufi belé fu fe zongi ebe oui les avantages boko koni boko voilà sida kute sale mia érosion baninga ba ki ofele yo zali yo tikali ka mbamba tikala mo po senga baninga ba ti bango drapeau bakufi na honneur bibembe nyonso drapeau yo tikali kenela yo bala tata drapeau yango bani da kolela oh mboka kana moni mbwana biso mbunzu ebimili kwa mokate mate esengi lokwa nwani mbwa aganga su uteka na kolela wapi mbwa azotaka munoka bokaba mbwa ole obunga te ole mangwe komi lokosoka bokaba Zamba Pambola. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés. Sakana. Si je suis Lokamba TV. Merci.